nyonso bolandaka internet bandeko nyonso bolandaka site internet na bino mikolo na bino bomesana nango Cell L News ya Christelle Mamou sans oublier Papi Nzola Meso na lobi kaka ba papouche eza étouffement trop na robenga yo modadi na pesi yo merci belé et puis na babone nyonso tu ya CL News et en commençant na zo pesa mbote na Chic Mampu ya Jogo o ya simbeli biso caméra. J'espère que bozo mona lindanda ezobeta lelo to yambi moto ya lindanda po lelo to kotonga na makasi po songi au niveau ngana ko tia lelo po lelo musique lelo sente komi ko beta ko leka ba soliste ko leka ba guitariste. Pourquoi lelo kaka ba toi sente bazo sala ba succès yango Jerry Kobetox face au rango lelo il s'agit bien le bien de jazz solo oyo abeta ka epai ya Didier Lacoste muke tonga maifoudre opel lelo ko prester na compte ya Papa Wemba et Koumani, les grands musées dans le village Molokai, Tokozalana, peut-être pour la bino ba image. Merci beaucoup na Esika Oyo, Bayambibiso, Africa Place, Africa Palace, donc Esika Bayambibiso, Africa Palace, Esika O Adada, Génie à Repetaka, Namoni Mamoko, gérante Rebecca, Ntseya, et puis Gaël Ntsangolo, na Pesibino Bamote Belé parce que Bayambibiso Kitoko. Alors, Jerry Kobetox na Robandaka Karake. Ba fani na nganyo surtout merci ndenge bozo bundela nga wana po na ko continuer ka koloba po na ko tika koloba mukolo télévision ko bongo na radio donc nga na ko sala ka musala nga na sala succès na lisangu na sala succès na mutakala te na ko mi publier te yango moboni nga na saka mbanga ya dégâts et puis idole ya Zakari Baba Baswi. Voilà, j'espère que bozo ka déjà son oh déjà na ko pesa déjà mbote jazz solo boni Jerry Kobetox. Oui, il y a les fort. Avant d'entendre mon merci d'abord pour ça la boulot très bien. Merci. Bah autour bazo kota ndeti ba kuisa mais franchement yo ça le rôle à monter. Ça la boulot classe. Voilà. Bonjour vraiment pareillement. Voilà, merci beaucoup. Na pesi déjà mbote na mère na ngai o yazotala ngai maman Madongo mamotema ya fio tingo mamutela nganga bakecha pembe depuis Suède. Moi sur benga la mobile ni la police te na poto. Yo likamuke bosoni na mobile la police. Keba na mama Madongo maman moko exemplaire et puis Anoirite Gemena. Elle a la bonne relation, elle a la bonne réputation et puis une femme qui se respecte. Anoirite Gemena. Alors jazz solo lelo ozo presté et pas ya Muken Tonga Didier Lacoste. Yebisa biso na question liboso na retourna yo. On sali déjà combien de moula na orchestre ya Didier Lacoste. Ouais, merci vraiment pour la question là. Et liboso avant na piste na mbote na président na Didier Lacoste des cantateurs mille esprits. Nzamba virgule mikolo to benge nzambe. Pour yaza papa ba Jésus ba pharaon, ya ba monseigneur et ba nani yaza nzambe na mama bougie kama mama bana mama bita mafuini. Bon Jerry et là on a eu vraiment un jazz solo, il y a bien on a roloba. Na salle déjà pas Didier Lacoste, na roloba déjà 5 ans yango. 5 ans. Ouais. Et obige moi na 5 ans pe atamboli abandi koloba. Déjà. Mais na 5 ans dans la salle déjà il le sait bien pour la salle dans la bureau salle ba succès. Jazz solo déjà yebana Lacoste Didier Lacoste va valoriser jazz solo président nga pesa nga valeur na miso bato ndena lo babu ba Yves Gatti les millionnaires international et ba Francine Mikoko voilà rien à pesa au valeur à makasi yebisa biso na no test ya liboso salaka pa ya Didier Lacoste obetaka eloko nini o e convaincaka Didier Lacoste pour Didier Lacoste avanda pemeni ya Weranson o ya sana oreille musicale. Donc tant que nous travaillons na Weranson andima ko na eloko nini amoni Jerry elon lo bano poko pona kokota na groupe Didier Lacoste ya nzaka te président Didier Lacoste azana lito ya makasi pour convoquer mutema na ye fozala nga elon na sepelaka non d'abord na ngamo po na ebino obeta guitare nazal roi ba l'autre là te bazo ba na facilité pour na ba obi ko sali ka plaisir o bandi émission maman na polémique
ok mutozane nazaka très sensible na polémique na ok lobby ozala kwa ba l'autre là te to kota lisolo ya ba l'autre là ponga pe nazana a lelo to koloba bino batu ya guitare bo betela lisute ba komo betela bino na ba studio ba betela ka bino au moins nous travailler kana ba concert oyeko siko koyoka o muninga betaki mais to continuer na ozoloba. Merci vraiment ndenge webi ki ba betela ka bango c'est bon vraiment ba betela côté ba betela ka bango. Président Didier Lacoste tinde na loba boye vinanga Yves Kati le millionnaire international ay mamna loba Francine Mikoko patu konga ba yebi bien nga président azwanga na bimba pauvre Cheikh Mandala ndeko Eric Mandala na pesi vinanga Eric Mandala ba mbote belé azwanga na dai wana na bimba pauvre Cheikh Mandala na na obetela ba frère Mombe frère Dan na betela bango na butu mukomatanga bimaka ah nina obete bete mana riva pe Didier Lacoste makasi na mona leader moi mbinga ya boga akota na kraka na nga mono d'abord taka na kraka ai na krake na nga na il faut qu'on a travailler na yeka si obligé président nga pa yoka pe chanza bon abeta bien tipe azwa tozwa na mamero azwa numéro na nga pe na zwa numéro na ye na bengai na koma pe kotungisa ye siko mukolo sala tester po nakuta pe ba bosser ba masebelo ba soliste bazala vraiment te yokuta bosser te yokuta déjà muninga na kimi na akene pa la team wata akene ya kokota pa wata te nakuta bango tu o babi yo remplaçant o kati nakuta nga songi babi yo remplaçant master wana mais nakuta bango na tara Akim Solo chic Akim Solo na tara bango ne mulunge na rande na bossima makasi yo mongi bakimara yesoloti obi ko bani na songi Akim Solo mutazo bakiye kuta betela ka bato ebele na ba studio abetela kana babino biso betela ba na beta kala peblon beta na lia ngundetsi kuna lindetsi kuna roba ndetsi lipa na nguba siko bilo na biso no eloko test na nga lingi no eloko test po awe za buka mona buka kukila mukona sala test na banana test oyo na eloko oyo na compliqué chagrin taka mzabeta on vient na Olivier Chimanga na pese ba mote bele chimangologie tanga obeta na chic mampuya na komeka pe ko yemba malgré na yeba ko yemba te so na santi kaka nzembo ngo na banana oyo babenga ngo taping ponga na expliquer guitare mama na nga cour bandi po ba guitare se bele obeta na kongo ka mbanga ko finga ka ba leader ka batu ko telisa elongi choko ebele mais na ba guitare na ba studio obeta raté ba betela rabino concert na pesa bino fo boye ko la musique eba ndiko na ba artiste ba guitariste boye ko la bo beta lo ka jazz solo na beta na banda taping nanga sanduku ya bolingo napesi yo amu yozosenga na shaka koyemba ya pasi okenda na yo na Clinton États-Unis action na yo briske yo tiki dega ye nakosala boni taka nasenga mikonga mobe na yemba nakomi na suka ye bimelanga te na ndoto olobelanga lubana yo ya suka ya didi na comprendre osala test na nzembo ne moko po o séduire ye bien mais eza rapina eza obligé là oyo orchestre mombe il faut beta nzembo ya orchestre wana desinga siku na beta nzembo peza yi pasi na beta pitara na beta nzembo wana muta beta ngo Olivier Chimanga siku na beta ngo na taka bilo na sala lagi mutasala biloko ezalaka vi nango Olivier Chimanga yemba betela bino na ba studio te yene mta abeta kawa série ya ba masa o tanga ekombo yene mta no betela ba yo bongo na Akim Solo sera ba Akim Solo série ba masa wana yene mta no betela bango songa série nanga o ba album tout na beti déjà o jazz solo mta assez chargé na album. Voilà, tout ça jazz solo, on a évolué par Didier Lacoste et na pesimbo te na Nancy Kumba car na place de ça l'émission oyo. Lelo na ina toutes nos questions moko. Lelo pourquoi bino ba guitariste bozongi sima? Lelo ba pianiste
bakomi ko régner makasi okoyoka koto adada okoyoka koto yo mobe okoyoka koto nema sente mais toyebaki ke guitare nde na ntango akala surtout ya bapere na biso akala nde moto yango moto bande kobinisa bato eza dia quoi travail eza lisusu te. Ouais, merci vraiment pour la question tuninga wana. Na pesi no masa na ngai adada mikolo abenge génie bambote belé. Bon, félicitations vraiment pour abeta vraiment bien. Mosko pour na koloba ke ba clavier koloba te ke ba clavier nde moto zo dominer lelo. Là tu beta c'est que bien. Lelo onyo yo karamakasi. C'est que bien déjà c'est là 5 ans ou 4 ans ou wana ya kala tisiko lelo ne piano ne muteko mobeta makasi lelo ne beta et dominant na ce qui est bien mais clavier eza na ngora osala lelo ka bien elingo lo bateke lelo clavier ne mje dominant nga beta likimbi ndeko na sona walo bazela sona walo babongo pourquoi toke pa weranson masa na biso Igo Sente abeti pam 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 omoni pianiste azui succès toke pa ya Nema Sente toke pa ya adada génie wana zana pa maestro Fabregas toke na ba orchestre belé Sente kaka za likolo ndeko nanga ndima kaka kelelo bazo dominer bino ça nango eloko ti eloko na biso yango na biso de moni ezo dépendre na conception ya nzembo na esprit nzembo yeli pour un nzembo su so esenga clavier quand même dans beta eza nzembo su to na générique mo boye so esenga guitare pour nga beta likimbi yora clavier ndeti elora be faut beta ngo pe to yoka ngo beta guitare likimbe cartona na bité yo na bité sozala na kinité marqué likimbe on balobaka ke boyibaka ngo pa mwana mobwasa na maluku eza créer mwana bata omoni na vie quand ndepé na bisao eroza lelo yo soselo na bien mutu mo jaloux no alinga roté yumo monte ke pourquoi na biso ke ba jaloux o ba linga ba lobaka mabe pona yo sa bulono bien mais batu mo ba linga ba ya kaka basaka mo basongi le roi biso le roi yo osala bulono mabe voilà ba masa wana na bité wana mutu ma DJ mo boye asuine to beti bor esali succès ayo dembela le ka mo TV batu ba ye ba mo fascina ma omo tinde na lo baboye na Congo soki ba guitariste bazali ngana biso vecté jazz sur la beti abeti guitare batu ba yoki ngana biso vecté maman na ba Yves Katile millionnaire international na continuer koloba mambo na Francine Mikoko mais j'espère que au moni na lobi bongo pona nini na auto sur la dernière mana muta biro mo boye orchestre mo bisinga bi Jericho lana na makambo batona sima babeta kate wana so baza 7 nem suka dem to babeta la bona studio nyoso babeta la bango ba accompagner bango na studio nyoso leti na tocha leti na pa ndeko na ngai Pablo Ngoma OK na première ri na première ri nini ndiaye ezaka wapi soki na RTNC na ba studio nyoso ingénieur Alex Mboma voilà nandeko na biso ndeko ya mayonnaise JC Chituka kuna bango mo ndendo ayeba ba vérité na babi bobeta kalisusu te na studio bazo betela bino mais mbanga ebele sko elo na rebisao to ça la jour nga pino na lingo to ça jour so be ozala permanent bon na ko bandetini ta ozala libre na osenga bino kasima mutu to tamula ba studio surtout tuna be génial wana nga jazz na babetela nga te folo bane wa masa orchestre misusu wana po masa na babetela bango na ba studio ba vina nga Olivier Chima ni wana tanga kombo wana ebisa mission aleka kasi omone mission na linga nga za ngo polémique oui na loba guitariste aleka na te ba finga batu nani wana tenga ba guitariste nga finga batu afinga ba leader batu ye moko non aibino robeta guitare te oleka na TV trop de mbanga concert en paix sur mon frère te yango ba jeunesse ba lobo comme fingisa biso ba guitariste ba bete la rayo mais on fingisa biso ce n'est pas bien faut ça l'effort au comme robeta guitare ba to ba yo kaka ba sepela na bulo na mingi biso et senga rande na Congo faut robeta rande musique guitare to ba papa sur le tumbati abeta maman na ngalo ngolo loka papa Lutumba
mabeta ba guitare na ye yango lelo akomi pe icône na Congo na biso yo tolobela ye po albanosa musane normalement anoke ete na ba TV fo ko finga bato non soki na moi soki moi ke question tuninga elo na biso ke ba guitare sa bongo bazali longola ndesko jazz solo voilà ambule bandi ya chic mampuya na ebite so to changer lié esika to tourner mission oyo to changer lié JC Kanu Real de Madrid na peso bambote belé Ginette Nana Zinga na peso bambote belé nengo encourager nga et puis masa nga Riti Nzele la mondo komeli ngai merci beaucoup na musala et puis na bosanité ambule vraiment jazz les mystérieux depuis Australie quoi benanga JC Kanu les mystérieux jazz solo qui bonzambologie voilà to changer place moi petite transition to changer place pour to continuer émission yo c'est bon Mystirex Studio. Voilà, merci beaucoup. Tu vas nous dire que Nengue Zalara qui moula et qui t'a moi mouké pour te continuer. Na artiste na biso, tozo partager na ye mission yo talara. Bande ko nyonso bolanda biso na internet. Bon continuer toujours kolanda biso na CL News ya Christelle Mamou Walumpungu. Talara yo Papinzo la Meso notre papouche. Ah, n'habite pour papouche. Ah, notre daddy. Étouffement ba papouche. Voilà tout ça na Africa Palace awa ici ka tozo continuer ici ko bayambi biso tozo ça il a bien émission puis nazo rappeler bien ici ka adada génie a répétaka boya wana bobeta tour moi kimi ezalia ba simba te benda te awa des responsables na moni mbala moko ba fola dido ba fola jojo yebisa e fona tia micro oyo et puis pitchen ba fola ndeko na ye donc et ça li bien alors déjà solo lelo tongina solo la na bête na tosto na mekano ko tonga moi muke na yo lelo ko pesa ba musicien album c'est très dangereux et puis risquant et le batteur Sankara d'écoute c'est très risquant pour ceux qui vont rater et ko koma papa yebi ke bana bazaka makasi tatikeli bana bitumba to moni bana Fabregas album et simbi wana ça n'engage que moi album et simbi banzem na bango beti to moni faire rigolo pas au préparer et simbi to ebite soke ko simba fali pour papa pesa to yebite na bato batala soke simba mais Didier Lacoste le a risqué à pesibino album na yope ozana nzembo parfait divers nzembo ne déjà dans mon clip na professionnel promotionnel des Zoleka yope nzembo ne zoya déjà est-ce que ko beta na Congo et ko beta bato bako yembango Jerry hello no ibisao merci non d'abord na ba masao ba pese bon ba chance ba nzimbo na piska ni merci na ba oyo ba nzimbo na bango yokani ndeti masa na biso mon bébé na filé félicitations osali fierté orchestre na bino c'est bien mais na ba l'autre là oui ba pese mise misu ba nzimbo mais ba nzimbo na bango oui ata sani kutu ya parler na bango ata lutu ndako na bango yebi yango te wana ozotonga kaka na groupe ya Villa Nova oyo tozotonga kote mosu tenga na oloba ba mise mosu bapesa mise belo ya nzembo yo molo otangi ba leader no otangi obanda na nani atanga nyonso na tangi wana yo lingo mimsanga problème kasi banda tena yo kati ya yo kosimba bozara calme ba fanatique to Didier Lacoste bato to balinga la bonne musique bato to balinga musique ya bien on a siré bino na beta c'était le roi massa msunde ba beta ba c'était balekina émission nga nzembo na ngai soki fo nini yango wana soki fo bon abi ko mbogu te pardon soki ba nini wana nzembo ngo ata lutu no da parler ata ko catch na pambola ta de bien ngote ba fo cha miso ba mise miso bati mais ngai na finga ba nzema ba masa te mingi na sel musala bien bo pesa biso temps kalati non les gars obige beaucoup epé na faux poule ba pesi bino nzela moko na bato ebele po Weranson pe alobi ba nouveau recrit na ye ba échappé ba masa na ngai Arnold Baselele qui a fila Baselo aza mikolo na droite à Weranson ba ndeko nyonso tout on a ba Goldberg na animateur ayesika na komo enani auteki jeune biso moko boye utoleka Jamaïta apesi bango plan moko ezobima kala mingi te obike bokokuta nango na nzela Koffi Olomide pe apesi bana na ye ba chanson et puis alobi bana na ye tous les nzembu oyembeli mutu nzembu fa peso car so peso carte ko yembele te
siko album na nzeba nzembo na bino ko simba nga una oseka na ngai mais nga na bite so o comprendre nga mo tinde na lo babi Christelle nzeba yabi tinde na lo baboye naza genre bato na le karaté na TV pona ko loba rebele te mimi nga na pesa ba fanatique na biso na loba boza calme ba ko loba pene senga ko loba bi ba guitariste boza trop doux trop timide mais lelo masa na bino mo relaxa bino ke ba loba ka ba démarra ka bato na TV wana za porte parole za guitariste te yo na makausu bongo bongo na ten komba mutu te po mutu alobaka mingi nga na oloba sana nga jike moi eza makausu nde muta telemelaka bino alobelaka bino fort d'après yo c'est que ça y est nayebi te mpo na nga na bige na tangi komba mutu te nayebi mutu oyo to alekaka na te valobaka ebele instrumentiste aza guitariste to pianiste to drummer to basiste basiste moni guitare oyo tosimbaka aho ezala classe fo yeba yango eza loka mutu guitare lo mo te toyaka lipwa te ye te malobaka to na tv sek azani nani porte parole voilà. Il y a un album à Chetani Go, les 36 chansons vraiment bêtis. Faut vérifier bien. On a bon. Toka na mo muke rythme ya nzembo na oka betela soka mo moso muke. Nenga eko banda. Avant no betango na pesi ba mote na ngai na Yolanda la camerounaise. Nzambe ni mtalinga ki vivre toujours za mukili pour ba biso pe ba jazz solo tozala. Komandenge bolingwe ngulu miezi makolo bolingwe komandenge bolingo na yo ezalaki kaka ye babebelele komi otambola yo bosani ngai nazolela nanga bolingo nanga bujeteka nalela nanga bolingo na ngai bolingwe ngulu miezi makolo bolingwe ata obombi bolingo na ngai nango bamangengenge nakobanda komataka monamu chaque jour ata obombi bolingo na ngai nango Kilimanjaro nakobanda komatango mpona yo bujiteka motema na ngai obike oyemba na omona Didier Lacoste do yemta oyemba chanson oyo taka nzimbo ya pesi bamasano nzimbo oleti parfait d'hiver akoyemba ouais parfait d'hiver ayemba makasi ayembaka très bien makasi bayanik dindo bazali ba Péritier Mboma bon nga siko par rapport ni nasaki nzimbo na nga n'est pas nzimbo na nga conception nango mpena nalala etro na virgule de Didier Lacoste pour ceux qui totali bien la 5e génération même si tout et on a massa ne misuku bazwa kunzela na ba mo yemba na bango bayemba kutu kwa lokola Lacoste mo ba so sentiment ba mo bende sikoto na yemba pona yo bougie teka motema na ngai nakobela pona yo bebe na ngai nalingaka ye ozali nyonso ya ngai ya motema chouchou na ngai bougie te comprendre eza ba virgule 5e génération banzembo tozobima na ntango oyo bazotambola kaka na virgule de Didier Lacoste yomoke na bula na bi te misiki ya lelo eza kaka Lacoste yango nzembo na bino fona pesa yango président na ngai Didier Lacoste ayembango. Voilà, merci beaucoup Malem Betozo qui est na ko chiter l'émission na biso na bandeko nyonso bo Holanda biso na pesi moi simo ya pembe na mikili o bi chéri ko betok ça no kimio na ko bundela yo na ko solela yo po bato na solo ka faut bazonga batu bijou kinzinga na pesi ba mbote belé moi ça pembe éclairage na mbetu donc bala moi ça pembe mon éclairage na mbetu alors merci beaucoup na ina lo baboy na chanson oyo zo yemba bolingo ba musicien c'est comme si on dirait bazo nyoko la bino na basi yango bozo ko yembela biso ngona micro ou bien eza nini poto kende boye bolingo to zonga boye bolingo bazo nyoko la kabino na basi yebite ke bolingo eza na eloko ya no nini bolingo eza na bona ko loba tinde to vandi beto sa mise eza na bolingo ne yango bolingo bino boyemba pena ya mwasi na mobile eza bolingo te tata nzamba biso gérer linga chiki ndengo milinga ka te ya bino ya mwasi na mobile mais là déjà tolingana na bolingo nzambe no yango pe tozoyemba bolingo nzambe ezaka bolingo nzambe tellement naembi nde na nzembo naembi mama bougie teka
na yembi ba bien fait na ye na yembi beauté na ye na yembi kitoko na ye on comprend na yembi na koloba ba mambuto o sala ya bien voilà yomo ki na yembi ye bolingo eza eloko nzambe mo salango nzambe mo linge bolingo fezala yon futu embara bolingo sikoyo eza constamment na salaki na koma même na Facebook nanga na ba orchestre koma so ba pesio album to ba pesio nzembo eza nzela ya kobengana yo mobimba yango wana to nzela ya yo moko pe artiste olota peke ngape fa ba benga nga présidente ngape fa na koma na siège social na ngati bato bape ba ya kotala nga ba bamba ngape ba $100 nga moko ti eza bongo te te wana eza ba jeune musu bazala bongo ngape na franchement elo no ba kolongba bon kolongwa no qu'est-ce que oui eza normal bato balongwa na bango na koloba te ki naza libela awa non jamais mais nazali na koloba naza mission oyo na sala par rapport à parcours ya vie na ngai tu comprends na kolongwa lo yengete na kolongwa na kende wapi ngamona vivre bien na futela esika bien na la esika bien carbe yango kalati nabi bongo mpona ndeko na bino auti olongwa sikoyo so mpo koloba un mot na ye par rapport opesi ba bonne chance malgré ezobima nano alongwe te me ngai nalobaki alongwe lundi tozala na répétition na ye azopréparé déjà miel de son miel de son ba bonne chance soki déjà alongwe c'est bon po na musique nde tozala boye tozala libela te na ba groupe même si ba président na biso bango pe ba président biso ba wera son ba JB piana bazana wenge 4x4 ana bandal no ebi mais comment peut-être mauvais bino ba génération lelo bozo envier qui président trop lokola Fabregas et Simba lokola la nani héritier Watanabe Simba lokola Robino Mundibo paso binisa biso na jouer les ballons Simba ale mutu toro mo lukaka mekane nzo ouais bandakala papa kolongo bandakala soki tozongi na ba série ba papa wemba balongo na orchestre kaka balongo ba umela quand même bazoka pena nous matière c'est là na lo bana wenge nde to ba vina biso wa wera son ba jibe basala ba umela quand même umela nini te to ba umela nini to ko umela monde ba vient so Didier Lacoste ba umela ba maison mère to ba vérité vraiment pour faire so Didier Lacoste ba umela ba maison mère pour ba longba lokola opesi nga pena songi mpo nga azaka sensible na songi président no Didier Lacoste awelaka nini na ndeko na ye fe rigola ti baza dale bo yo mona te ke président Fergola ki na matanga mère nga pe na kamaki tozaki na morgue 51 na moni moko chétan Nicolas Koti encore alataki tout en noir malgré to ngato sele moi interview mo biso bato na songi po biso to tongaka yo na eboso la rato e matanga ndenge nini mais tozaki occasion na te po ezaki makamba show nga na kamaki ndenge yaki matanga mais nga na yebi ke basolo la te bayokana kate yango lo na biso ki ezara masa wana oyo bolobaki oyo ba masa oyo baza ba guitariste ba comment ba porter parole bango nde balinga robimisa ba président ba mabe pona ngai bon na tina tante ki na finga président Fergola moi za président aza masa ya président na ngai pe en plus aza vie na ngai on prend jamais on a fini pourquoi aimba banzembu ne pe batu bayoka batu basepela nango azapena ba fanatique nae président na pe Didier Lacoste azapena ba fanatique nae azapena bato ba pesaka ba lingaka voilà bon ce qu'on a kokona bino Weranson mote peli su ya nini Didier Lacoste na kokona bino Weranson nga mambo wana vraiment ça po ba musicien bazokendaka kuna bino pe boko tika problème wana te ba musicien Didier Lacoste bo fona pe pa na bino au moins muke na enseignement muke na enseignement to mona bino pe après temps Gérard filmer o Jérémy Tamemaki jazz solo ngam na memaki maison mais ngaya batu tende boko c'est la gloire makambo wa mimi misa faire pas wera boko c'est la biso makambo te bon elobo ba masande bere na mona wa apprécier parce que est-ce qu'on peut gagner ba puis batambula makolo nga obiso chef na parfum d'hiver d'écart ya avantique te la getolo na Yannick il est parti au tonga Yannick passe na azana bord mo ya rouge bordeaux Megan sigo ngabe just le kalate de 4 makolo to bozala na bandale na Africa Palace to bozala na 4 makolo to vandi total image na telle répétition masana dada na pese ba mbote génie on prend donc problème eza nango te ezaka ba musicien nde amobolukela bango makabo ezaka nde bayaya bon tinde tozala boye mutu ana vision na ye na
bon nako bango vision kaka nako loba vision to bini oyebeza nini chiki zwanga bien oyebi phénomène ebimi na émission musicien azoya na clé de contact ekomi koboma baninga makasi epuis baya nango baosala na nkoa baotya boye aleka na émission oloba baotya boye siko yango mte komi olungisa bino baorchestre te eza sikoyo bayaya oyo banviaka trop nde singa na vie ningi azala na l'aise na palais nanga très à l'aise baka boye ato abato amwa lobi boye tokoki okote mosusu bon nde oyebi mosala no boye oyebi ke na minute oyebi orchestre mole mosusu na minute baoluka jazz solo moko boye nakende ningi aza pas disait la cause nazala très à l'aise yango na biso te nazala très à l'aise mama otuna oloba o Francine Mikoko yavie nanga Patou Konga Yves Gatti le millionnaire international bavi na bana États-Unis baezi bukasa bafabrice Kombo bayebi jazz solo avansa pale avansa makambo palais soki na palais omona mpena palais ya musicien toya mpena na palais mpo mikolo mpe bana poto bela dinganga osenga nasala batélé-réalité mikolo télé-réalité tomboki ya jazz solo tosala émission te tokoya kosala télé-réalité ndenge olamukaka na ntongo ndenge obrosaka ndenge osala makambo nyonso toye mpe tolakisi palais makambo abomba kote mosusu eza te yaka omona palais omona jazz solo olamukaka na sengle ya propre gondo ya propre lipapa ya se ya propre très à l'aise yo mona ti ku mikolo na maki Christelle Nzeba yebiti sikoyo bafanatique mpe makambo alobaka tolukaka tosolola yango moke na bino bazo reproche Didier Lacoste leader momba oke po tosala 9 mois yango mpe bookendaka bino bamaison mare j'espère que tout président ovoyage te moni ti elo na biso soki mpe leader oke po to te ezalaka na mabe mpona bamisicien oumela te ndenge aumela ezela na nayebisa o toyebi ke bokoma na label na bino amare bobombela oui Delta production ezali ndeti boye nango biso président na Didier Lacoste depuis aya kin asede nango ba 6 mois yango oyo 6 mois avandi moni na miziki tina akenda bongo akendaka te kovanda akendaka kosala ndeti akenda États-Unis asala featuring bino monaki na masa na Trejacon asala featuring na Trejacon we dey use na singe mama na boîte bandi mona betaka we bien akenda teke la akenda koluka ba production po aluka ba contrat ma mningi zalaka ba président tout le monde bakenda ba voyage wana bakenda ande ko coacher coaching ningi zalaka po biso petolia soki bongo te todame te voilà merci beaucoup tokomi na suka en tout cas na soignisie makasi po lelo na baki photo tonga makasi vraiment merci beaucoup na émission oyo vraiment et ça la bino plaisir mama do motema ya fioti ngoma moi so aswana kana mobali suka na chambre abengela pe mobile la police te na poto yo muke so na mobile na la police tim comme so boboya na solo JC Kano Real de Madrid salaka ne le mystérieux salaka nenge to sola ki picho mwa milai wa kwetu wa mankanda mashi wa mumenu angata makuta si uteka mu westero tumena mwana enus talaka na lobina kijif nazolela mabe picho mwa milai pichen bafola viena nga do na ebika ke na suka masoleza bi ebike soki oloba munoko wana funga scolaire oloba ngo oba Christelle Nzeba moi c'est pembe na Hollande lobango no oba na Christelle Nzeba s'il vous plaît pardon Christelle Nzeba na Hollande moi ça pembe Christelle Nzeba telaka yo éclairage déjà bangungi ba wayati le mot de la fin na yo par rapport à entretien na biso to komi na suka et puis ba contact na on a bato ba avant nous ya couper ça ba mot de la fin na ngezali kaki numéro na ngezali plus 243 82 90 33 234 82 90 33 234 ba oyo tout balingaka kokourager ba jeune talent le roi biso ba oyo tout balingaka ko reprocher pe biso boya reproche te faut reprocher so moni ke na lobe mabe benga jazz komela jazz lobe mabe na mutu no ebaki bon excusez ba quand à moi vraiment on peut ça ba moti na ngana Christelle Nzeba na Hollande moi ça pembe Francine Mikoko ya vina nga Patou Konga na bosanité Demboye Wemo maman na Edvi Wash maman na Edvi Wash Dembo Wemo azolanda nga na France c'est Digola les métis noirs Francine Tumba Yolande la Camerounaise
Yolanda camerounaise il y en a continuer toujours koloba boye nzambe nde mutu alingi toujours au vivre ozala nzambe alingaka yo napesi mbote nanga na mami na Kalumi ya simbo la plus jolie na Londres napesi mbote nanga na Beni Samba Stéphane Dominguez ya président na biso Adolphe Minguez masa nanga Stéphane Dominguez na Paris bambote ebele Rose Pambi Davin Touloulou les amis de Didier Lacoste Tony Moulomba Talara nabiki bato beze ebele soki na no boire boye na olemba voilà na suka toko na kopesa exercice moko pour jamais tokokai kobosa nango obetela biso eloko moko ya mutu moko abeta libanda ya orchestre libanda wana pene sa devoir so beti yango te bato ba comprendre que jazz solo ayebi ne makambu te. Voilà, merci beaucoup Africa Palace sika wana dada répétaka barembaki biso wana Rebecca Nteya et puis Gaël Ntsangolo na peso bambote belé Nancy Kumba bino tout bambote na bino merci ndenge boyambaki biso bo continuer toujours kolanda chaîne Oyo Cell News ya Christelle Mamou ya batuya propriété privée ya Papi Nzola Meso bo continuer toujours kolanda biso bateau bozo tenir nga rigueur bozo ba gérer kobeto sozo finga l'autre là na finga te maintenant rappeler bano ba na internet ba kwa na ndako bateka agene baza sans éducation ba fingi si biso lelo ba chronifoite voilà biso tozo tant quand même ya ko yekola musala oyo to ya par hasard te to leka quand même pe na maboko mikolo to leka pe quand même na nchiki parce que yo moi jeune moi boya za na poto anga ya chiki falo cha téléphone nga be na tanga kombone azana bandundu ya poto azokomela nga bêtise na Facebook. Tu te crois aux anani. Kebanga na démarrer bato makila ya Zakari Bababaswe Jerry Kobetox de cet internet beauté ya deuxième république ato fingi nonga o lekinga na kitoko ngala likio na mabe o lekinga na mbonga likio na piaka voilà to ponelo moko ya chic mampo to ponani oso mi poneli jazz te ko mi ponela te poso mi ponela za ko mi poneli calcul te faut mettre la biso jugement ya fait rigola ngasko na poniango jugement ya fait rigola en tout cas eloko ba okata ngote na montage ce que ko tike mission comme télé réalité jugement guitare beta na bandeli jazz solo oui que ba talo ba que jugement guitare beta mais oui franchement là on bisao Nanzimbo non nebi guitare moi que so beta ngo bi mapela que Didier Lacoste na faire rigola ba yoka na te pozo banga olongo orchestre tinga na bisu na pona maison mère nasi est-ce que guitare beta wana parce que bien ba bien côté ba e beta ndeni na bien côté guitare banda mani no randira président faire rigola yemba ayemba mais il na comprendre que boy olongo orchestre oboy obeta niloko baninga bon te nzoto ya bota obeta loka ya maison mère beta loka ya maison mère toka eloko moko ya maison mère mimi yo nga mimi pena ninga obeta bla ya grand maître Franco Luambo Makele ko bonate ngam na ponela yo na sara na si plaisir na sara na si plaisir tout n'en est bleu net so bah faut tout n'en est bleu à Franco pour ba guitariste les lo betati ba papa na biso nimba betara ngane mndene ozongisa yo tout n'en est luba na osala effort Didier Lacoste mokoza na studio jour et la séance na yo na roya na ko inviter mukolo na tika séance mo boy pona nzimbu nanga na tika séance na ko inviter ko tubino boye na chic ya chic mapuya boye na chic voilà totel marabiso to sisi déjà voilà waneza aki Jerry Kobetox na misala na ye nga na côté la batutera ngo bolo baga oyambi oza fan club a Didier Lacoste monde to soani poto pona nzembo nga na tika bato à l'aise to ça l'émission calme émission nga za sauter te pumbwe te ba saper te
anayambi musicien. Mais franchement, vraiment, émission de la classe. Émission de la que. Mais batapoto babina talama. Journaliste, les caliboso, il y a Nino, il y a caméra. Mais c'est bon, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup le bandit sur la division chic émission aussi la té. Merci beaucoup le bandit sur la division. Continuer toujours qu'on a celle les news. Il y a Christelle Mamou, Walumpungu, Papine Solameso, famille Kamienne de Mobimba, la peste mino bambo te belé. Malgré ma fille à gérer comme Betox, mais Jérémy Kamienne de papa Wemba Boaka, c'est mon oncle. Et puis grand Moutounagata Mboko yo. Dolly Kamiende, Flore Kamiende, bino tout bon à Londres, la personne no bambo te belé. Ciao. Nga vraiment ba personne ngo on les a sauté à télé réalité. Baba mi nga mbongo na émission. Est-ce que ça la vraiment? Baba mi nga mbongo na émission. Merci mon vieux. Merci beaucoup. Alors Jazz, tokabola ntinga azui pas là tokabola. C'est bon. Tokabola tie on ça nga. Voilà, merci beaucoup. Voilà. À l'aise, Mamoutou ezara pepe les yobi. Tara yopes les garçons swag boy très à l'aise. Merci beaucoup Chic Mampouya, to sala gande to sola ki bye bye, on se retrouve dans l'émission Goya. Ciao. Salami